ma grande surprise, Batuko Bazara IDPS, Bamususu Babandaki Kolobake, secrétaire général Azana a raison. Mais Bamususu Bazar, il y a IDPS. Au lieu de relayer message d'un père fondateur Nabiso Atikaki, Bango, Itumana Bango, Batatsaki Manduki et pas Augustin Kabuya. Ngai, Nasekaki Nanga, Nalobi, mais comment Bakoki peut s'intéresser na Mouto, Balobaki, Kebasebalongoli, Mouto, Balobi Kazana. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand événement de la UDPS. Alors, vous allez comme on a malamu. Le lengue kani batuba telemi libanda. Il y a le pangu, il y a secrétaire général ya UDPS na komo ya Augustin Kabuya Chilumba. Ah to ebongo ko zoye na résidence na ye place nini ye o ya asiéjaka place ya vandaka pour na tokenene kuna na permanence ya UDPS. Mesdames et messieurs, bienvenue lisusu na kati ya chaîne bino ya Tindika télévision, chaîne pesa bino ba actualité na ndenge o esengeli. Na yango to boy biso moko ko annoncer mais to préférer bino moko bo vivre animage bakambozali kolekana awa na limité plus précisément na 11e rue ngai wabino Dorcas bateau la touche de la presse congolaise na tone présent na sai ya ko le baquet dans un côté mais accompagné na mwana mboka Rabi le manasime caméra pe na montage tozali na kapa ya kapa yos na bosante mwana mboka Reflet qui sombe depuis London. Moi, je Papi Kelly depuis London. Puis d'abord, c'était moi, je suis agence sur ya Charles Mbongo depuis London, Kinshasa. Sans oublier Etienne Kimoto Papa Monanko. D'abord, c'était Papi Atungo, le grand Gillois. Nengo, mesdames et messieurs, restez branchés pour ne rien rater. Alors, Torozana Bino Awa, si malé médecin le siège, il y a petit la permanence UDPS, dès qu'on a bande les choses que c'est Nabino qui est commis. Ce qui peut au moment de l'objet, c'est qu'il y a un comité. Nengo, mesdames et messieurs, restez branchés. La chaîne Bino, il y a Tindika télévision. Voilà du progrès, c'est nous Fongola du progrès, c'est nous Fongola IDPS viva! Mais moi, il a trouvé que Sabino Boye. Débat est autour de que ceux qui va émission que Yesu Akoya, yo bandi ko ebisa batu ke Yesu Akoya matili kolo punda ou bien Yesu Akomona na kandenga mataki te. L'essentiel est de croire que Yesu Akozonga. Malamu. Malamu. Parti oyo ezana mutu ya salaki yango oyo azalaki intègre oyo azalaki matérialiste te kombo na ye fait docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba heureuse mémoire. Oyebi tango fait Etienne Tshisekedi azalaki na ba compagnon na ye oyo tobandeki kobenga batresse parlementaire eloko ebele ememaki bango na libungi ezalaki nini
po babandolo bake biso nyonso toza ndenge moko ya lingi kolakisa nini mais vision oyo azalaki nango bamosusu bazalaki nango te yango nde esalaki ke bango nyonso bakende ya tikala ye moko na parti na ye UDPS. UDPS viva! UDPS viva! Nayebi mutu nyonso ya UDPS oyo tozalaki na ye na parti oyo ayebi malamu ke papa Etienne Tshisekedi azwaki engagement na peuple congolais au sujet ya makambo etalaki constitution. Toyokani malamu alobaki yango biso badisciple na ye tango biso totikali esengelaki tosala mosala oyo papa Etienne Tshisekedi atikelaki biso. Lelo tango tolobaki makambo ya constitution makambo etali banomali oyo eza na constitution toza na yango. A ma grande surprise bato oyo baza ya UDPS te bamosusu babandaki koloba ke secrétaire général aza na raison, mais bamosusu oyo baza ya UDPS olie bareleye message ndenge père fondateur na biso atikaki bango itumba na bango batatisaki manduki epa Augustin Kabuya. Ngai nasekaki na nga na lobi mais comment bakoki ko s'intéresser na mutu oyo balobaki ke basi balongoli mutu oyo balobi kaza na qualité te mpona baza ko s'intéresser na makambo ya lobi UDPS viva, voire même certains officiels balobi gouvernement nanu tolobeli makambo wana te. Ngai natali boye na lobi c'est tout à fait normal. Yaza disciple ya Etienne Tshisekedi te akoki kolobela makambo ya testament ya Etienne Tshisekedi te. UDPS viva. Mais comme la vérité est dite, mokonzi ya mboka alobi makambo wana na Kisangani avant Conseil des ministres. Puisque alobaki yango mercredi, Conseil des ministres au moment où nous parlons ekotaki lelo na Kisangani na yebi te soki eza en cours soki esesilaki nango. Obetela tata mokonzi ya ekolo alobaka la profondeur appelle la profondeur. Mais ngai na koyebisa bino boye profondeur. Bosala triomphalisme te. Biso toza bana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Toyebi nini tosololaki na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ngai na koyebisa bino ke eloko ezali kokamwisa ngai eza ke lelo bandeko oyo baza koloba ke baza bandeko ya UDPS. Débat elongwe ekomi boye ono ya alobelaki révision mais mokonzi ya mboka alobeli changement te. Tozala lukutati na niveau wana te. Mokonzi ya mboka alobaki boye tolandaki biso nyonso alobaki ke eza na bao balobeli révision bamosusu bazoloba changement. Toyokaki yo bien toyokaki ete kasi tozowelela nini nyonso wana kaka po ebimaki na monoko ya Augustin Kabuya. Yango naza koyebisa bino boye eza distraction bolanda yango te. Boza kolanda ngai boza koyoka ngai eza distraction
Bolanda ya note. Bolanda distraction wana te. Biso lokola chef asa lobby. Biso nyonso toza alakelele na sima mulongo. Biso tosala musala. Puisque l'opposition de la lobby débat est gros. Tolokani, est-ce que tant que l'opposition de la lobby a côté qui congrès, alors qu'il est au vent de Moussolola, il faut avoir l'œil d'un aigle pour comprendre les idées. IDPS viva. Les lots n'ayons pas balingi pour dénaturer propos ya mokonzi ya mboka. C'est une expression. Le chef de l'État n'a pas qualifié les opposants comme étant des manjas ou batbazanga misolo ou bien biloko ya kolia. Tant qu'on dit que l'opposant ya nzala, c'est une expression. Et ça n'est qu'un azap pour le bapoye. Ce qui n'a lina akile adversaire nangai. Nakoloba, je veux maintenant utiliser des armes non conventionnelles. Cela ne veut pas dire que j'ai des armes avec moi. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Qu'est-ce que le chef de l'État voulait dire? Aligny Kolaksake, Bakori Kokende Komanje, Kagame, pour soutenir Bango militairement, après ça, il combat pacifique et non-violence. C'est ça la expression. C'est ça le sens de ce message. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Même Bangoana, Mokonzambo Kayebi, parmi les opposants, Ezana Bao Bazana Misolo Télé, ceux qui totali Katumbi, Azana Misolo Naye, Matata Mbonyo, ancien premier ministre Azana Misolo Naye. C'est une expression pour montrer aux opposants que vous avez perdu des boussoles au comique Olanazena Mabé. Regardez, la Mokonzambo Kamakasi. Il ne peut se vivre. Pour s'en prendre au secrétaire général, Nakoub Sabino Boye. Nazan a tenté de la munition d'engrais sur la pourquoi et puis quand on a dit que Nazan a taille à perdre ma munition d'engrais, Nalingi Kolobate que j'ai des armes que je vais utiliser pour vous tirer là-dessus. Tokami. Tokami. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Nalingi kosa la mise au point na maloba o mokonzi alobaki. Parce que na moni batu baza interprété dans tous les sens. Balingi ko faire voir à l'opinion que tata mokonzi ekolo afingi bango que baza batu moko ya mpasi, baza batu moko bangana makokite, baza batu moko ya nzala. C'est une expression à utiliser ce langage. Dokani malamu. Ça ne sert à rien, yako ça la diversion na malobawana. Mokonzi mboka du point de vue éducation na ya malamu oyazwa et papa Tshisekedi na maman Marthe Kasalu akoki kozala na éducation ya critiquer batu na sens wana te. Dokani alobi yango clairement, alobi yango pona nini komona ki Frank Djongo akimi combat ya non violence akepa Kagame. Dokani c'était ça le sens de son message. Ça ne sert à rien, il y a occupé ma plateau à la télévision. Oh non, Félix Tshisekedi a fini biso batu azala. Non, moi je le répète encore ce soir, vous n'avez pas de stratégie.
C'est comme ça que comme que Kende Sima Kagame, que comme ba Congolais, Tokani malamu, Tokani. Quand on va dans le Bakang, je n'ai pas de munitions à gaspiller sur les gens sans avenir politique. Cela veut dire que Nazana Mandou qui a robé à Bakou, peut-être la Mokonza, peut-être la Maboko Makasi. Tokani. Nazana Mandou Sabino. Oui, dans le but Nabaolo, Baza Koko, ça peut être que non, voilà, constitution, ceux qui va si bien, Félix Tshisekedi joue avec les faits. Non, non, ça c'est du chantage. Et la vérité, pour votre information, Maréchal Mobutu, depuis 1967, si l'entrée à Fidel a modifié la constitution 16 fois. Modifié la constitution de la République d'Isaïe 16 fois. Après Maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila a continué à saluer le acte constitutionnel à 27 mai. Oui, à Salaki Awa. Oui, Zaki Constitution pour Naye. Il devait se vivre. Il devait se vivre. En moment qui même Pina va député Nandenge Naye. Mais ce qui est plus important est que à modifier la Constitution Naye 3 fois. Il devait se vivre. Il devait se vivre. Tokeina Joseph Kabila. Joseph Kabila, quand on monique Constitution pendant l'élection à 2 tours. Pour la donc il s'est pouvoir naïe. À mon avis, ceux qui osent maintenir Kakanine à 2 tours, opposant pour pouvoir Rana, Kabou Yazana Yangote, Katumbi Yazana Yangote, Fayoulou Azana Yangote, Fachibe. Le vrai débat maintenant, Esaïa, pour conscientiser le peuple Nabiso. Tango Bazako Lobake, pour toucher la constitution, et sa priorité. Bazako Lobayango, Nakoye Bisabino Bo. Ce qui est outé par mon Konzambo, c'est tout à fait normal par rapport à l'agenda Naye. Organi, le reste, Oyo, Bakoki, Kolobabongo Te. Konani, Balobaka, la justice élève une nation. La constitution est la loi fondamentale. La loi Nyonso Basala Kaba se réfère à la constitution. Vous avez nangai et puis na makambuana et l'autre moko mokonza lobaki na lobike oyaza génie ezani alingi kopesa valeur na catégorie moko boete ya bato. Et puis, la Makambuana, il ne peut se vivre. Dans la constitution, la biso, Moutoro, à Botamana Maye, la Koeb Sabino, Kezamanté. Est-ce que pour nous croire que la Bible les a canadés par dit Ancien Testament, dans Nouveau Testament, il faut que la théologie, il faut que la pasteur pour la Bible. Kabou avait tout parlé. Kabou avait tout parlé. Naza Koloba Yangoboy. Ce qui est dans la constitution na bisoyo. Et ça Koloba non. Congo, RDC et Koki Kotika parti nae Amboka pour faciliter l'unité africaine. Et ça n'est pas ça le pango ndenge to sabo. Olobino na Kotika parti nyonso ya sima pour nous privilégier ensemble de voisinage na batumuna. Est-ce que c'est madame?
qui tata mokonzi ya ekolo alobaki boye UDPS viva, UDPS viva. Tata mokonzi ya ekolo alobaki ke makambo ya gratuité ekokende ti na niveau ya humanité école secondaire. Or constitution ezosuka kaka na école primaire. Sikoyo mokonzi aza na makanisi ya alamu eske akwaka yango oge ifo totalaka makambo wana ototala mokonzi ya mboka makasi mokoko UDPS viva. Nakutanaki na quelques responsables ya bamboka ya mapaya batuna ngai secrétaire général makambo toza koloba na yambaki ba représentant ya certains pays étrangers batuna kingai pona makambo na lobaki na ebisi bango boy na lingito solo la likolo te tobi misakaka constitution ngo et de partager biso. Est-ce que vous avez vu que nous avons un formateur? Oui, vous avez un formateur. Nous avons un formateur. Mokonzamboka a prêté serment. Avant de prêter serment, c'est ni à rendre public les résultats. Mais la constitution est que non. Il faut prêter serment le même jour. Il faut bateau baza pour contester victoire na yo bakot sa ba recours na cour constitutionnel bala kisa yo prouver que réellement on gagna ki maponom na ebisi ba diplomate wana na lobby biso c'est ni a publier ba résultat na ye constitution lobby que président o aza proclamé par CENI akoki ko prêter serment jusqu'à ce que ba challenger na ye va introduire par recours. Recours wana ezozwa dans ebele. C'est la constitution. Mokonzako violer disposition wana te. Tango ye a prêté serment. Ce qui totali na élection législative ya ba députés nationaux. Pour l'analyse kuna pe botala nano nous avons 500 sièges na parlement. Mais pas circonscription, eza ebele. Na pas circonscription wana, il faut battre peu par recours. Na makambo bango, bamoni kele kanaki ya solote. UDPS viva. Nyonso wana eza kwa alourdir machine poto tambola. Nango na lobaki, ngai, je vais vous le dire sincèrement. Tango na identifié majorité tour à Liboso. Mais je ne pouvais pas présenter mon rapport final. Pourquoi? Parce que Cour constitutionnelle Salaki Baré na bangote. La Cour n'avait pas rendu les arrêts. Il y a un résultat final. Oyo, ba député bazaki confirmé. UDPS viva. Je vous donne un exemple pour vous comprendre yango. Oyebi de konabiso VPM nabiso honoraire Peter Kazaki. D'ailleurs, j'ai pris l'occasion, c'est les seuls membres du parti Oyo, quand on a le Makamba Constitution, encourageait Kingai. À Salinga même na proposition, il y a pas Makamuni Tokoki pour apporter déjà. Contrairement à Moussous, il faut qu'on fasse du sabatu, il faut Makambo décider de négocer. Moussous au congrès Kota. Non. Nalobaki que l'unique personne habilitée à engager parti au congrès pesa qui pouvoir les alingai. UDPS viva. UDPS viva. Ozokende. Ozokende bande konangai. Ozotala ke tamo nazola makambo ndeko Peter Kazaki za pona nini. Asalaki mosaïque na ye pona parti. Na publication ya CENI azalaki na 16 députés nationaux. Mais tango makambo ke na cour constitutionnelle balongoli 3 atikali na 13. Mais na premier rapport
na identifié qui est Kazaki na 16 députés. Mais dans le rapport final, Azana 13. Mais la campagne est à peu près 1 mois. Il peut se vivre. Ceux qui posent ma campagne est allé députation, il y a banani, il y a provinciaux. Vous avez la nangai? Na pas cour d'appel, nous sommes par requête des alliés, par contestation des alliés. Nous sommes à balourdir machine. Comme on a qu'à Sénégal, va voter président Lelo, Lobi Moussala et Bandi va nommer premier ministre. Et plus grave encore, comptable na Makambouana, les alliés chefs de l'État Yémok. Yende azana compte à rendre devant peuple. Mais quand la awa, et ce comme premier ministre a représenté le programme du gouvernement naye ata binomoko. Et dans la kabongo, na lobi que bokotala que fonctionnement ya mboka ezana bakokoso. Ça ne sert à rien batu baba na ko tergiverser autour ya makambo etali constitution. Garant ya Moka, garant des institutions, garant de la nation, c'est le chef de l'État, il n'y en a pas deux. Il peut se vivre. On y peut la maboko makasi. Matamboyo nazako ebisabino na ebike ezana ba cadre mususu batie ba combattant zone prison wezanini Koko Saka Bango, Domona Kingai, Ezo Salanga Soni na pasi na motema. Zamboka Azamoninga na bijote. Soki mokonza instruit Ronald Kambo. Kende kolobaka nenga lobaki ata ezo sepelisa yote. Beza kola nangai. Beza kola nangai. Ndete la maboko makasi. Pourquoi nazako loba makambo wana ngai esalinga pasi na motema pona nini namoni batu baza sincere na mokonza mboka te ngai nazako pesa exemple moko moke tosangana ki place oyo parti elobike pona présidence ya Sénat il faut ndeko Idrissa Afani azala candidat na biso ezokote mais tango mokonzi a instruire ngai alobi kende otia olongola kombo ya Idrissa otia kombo ya ndeko Sama Lukonde est-ce que na yaki kokosa bino na pesi rapport na makambo etali mise en place ya ma commission permanente na Assemblée nationale na memeli ba CV ya bato abandi kotanga bakombo a désigné batu oyo ngai na bande kotalela ye na changer ke loko na nzela na sali oyo mokonza sali ni mais kona nini na lobi makambo wana dimanche passé bande komoko bake kokutana na mokonza ya mboka baza koyebisa ye makambo eza koleka na parti makambo bango moko bayebi ndenge bakreaki yango il peut se vivre yoka makambo ndenge balobaki balobi o Kabuya basi balongolaki na CDP ya tuni bango CDP oya wapi boke kosala biloko na illégalité boza koloba ke non biso tondima yango eza malamu te o mais soki ezali dongo nommé ye ata ambassadeur na pays moko ya Afrique il peut se vivre boyoka nanu raisonnement ya ba boyoka nanu génie Fachi Beton Fachi Beton ayamoli bango boy boza kosenga ngai natinda secrétaire général na exil forcé pour asali mabe obetela tata mokonza ko na
viva. Mais, balobi, oh non, vous avez que crise ezali. Ya yebisi bangoke. Ba des autres baza ko sala wana eza malamu te. D'ailleurs, ndenge baza wana ba yebi position ya Konzamboka na makambo nyonso. Alobi to respecter ba texte. Soki secrétaire général akolongwa na voie moko légal. Eza te ke obanda kofinga ye, obanda kohimilia ye. Ya koyebisa bino na kobwa lelo ke mokonzi azalaka d'accord te na éducation nyonso ekomonaka na réseaux sociaux na banini tokani. Mais plus grave encore, le mercredi passé, dit aussi Canaan, naza ko regretter mingi, na koyebisa bino na pokwa ya lelo boye. Eza biloko ya soni. Lokola hypocrisie. Bakendeki mercredi epa mokonzi ya mboka. Bake kuna mokonzi ayambi bango. A chargé ndeko na biso secrétaire général adjoint de Obisibo kende oyebisa bato na yo. Mais ngai tango mokonzi ayebisaka ngai na bengisaka bino esepelisanga te esepelisanga na koyebisa bino. Balobi ndenge tozali awa Kabuya il faut démissionner. Mais bango basi balongola ki ngai. Siko muto azo démissionner, ndi azana mandat ou bien muto bosi kolongola. Il y a une contradiction. Et ce qui m'a noté, Atuni Bango, l'élo qui engage les partis. Bango va répondre son distinct Kabouli. Mais dans le Baye, Nakati na Bango, a créé crise wana, balobi l'élo, Baye bisabat na Bango vérité. Basi batie équipe na Bango moussous en place, où ils ont travaillé sur la convocation de la CDP. Vous avez vu est-ce que vous êtes sérieux na bateau balanda kabango ou bien vous êtes sérieux na mokonzambo? Vous avez la feuille de route pour la sortie de crise. Bamususu kami bengi vous avez médiation et bon office. Mais yo comme la médiation en bon office, parti nous faisons ça la confiance. Puisque na tigala ko sala bango confiance te. Bango mo ne basé si mabilo ko wana. Na mené banquette na ngai. Na monique il n'y a plus de sérieux. La seule personne que j'ai fait confiance dans cette affaire, c'est le chef de l'État. Le parti. Bon, bino siko bozo ya wapi. Il devait se vivre. Nous toko sabinoté. Le chef de l'État est resté derrière le texte du parti. Comment on a occupé que ici que ça, l'équipe y a pas député, l'autre que ça de méfier de ce voyez bien, la vie, ce qui me fait mal, c'est quoi? Parce que mon conjambo Kayambi Bavo. Mais ils n'ont pas eu le courage de faire la restitution de mon Konzamboka à l'Obaki. Est-ce que ça pour respecter mon Konzi? À ma grande surprise, je n'ai pas commis dans les réseaux sociaux. Je n'ai convoqué qui Kabuya pour ne pas mon Konzi. Et ça qui j'ai dit, à Memi 625 personnes, n'a pas féticheur, n'a pas. N'a pas aide à Cité. Je suis un enfant de Dieu. Ce que je suis aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Il devait se vivre. Boyebike Katumbi, à Salaki aéroport, kuna na Lubumbashi, kuna akotsa rébellion na ye. Asali biloko wana. Nesika naza komituna bato baza komibenga toza bato ya IDPS tozo défendre tata mokonzi ya école mais bazo lobela yango te bango kaka Kabuya dégage bato pe bakomola ba message ezala kaka moko Kabuya dégage Kabuya compétent
bato bayoka ngokomi monotoni oloba makambo mosusu ngai soki nafongoli monoko nazwa na makambo mosusu oza kolanda ngai tolansaki deba ya makambo ya constitution yango ezokende yango ezokokende olia kokende na deba oh non voilà ya alobaki révision oh mokonzi alobi changement te mokonzi alobi nyonso mibale alobi nyonso mibale nayebi te soki bino bozalaki na yango te ngai nakoyebisa bino ke naza na extrait ya mokonzi ndenge alobaki makambo wana na Kisangani boza nango metango bazokosa na bareseau sociaux ke o kabuya doit se taire papa ekamonona kabuya eza wana nga nalobela makambo ya constitution bamosusu eza priorité te o boyeboye te eza bongo te yo eza porte parole ya république koloba na yo kongo mobimba bazoyoka monde entier pesa bango Mathieu professeur Mukwata UDPS viva awa na pokwa lelo d'abord tokokoloba makambo te sans féliciter ba fédéraux na biso ba sectionnaire ba cellulaire na kosenga batelema bobetela bango maboko makasi